Toujours là pour vous servir. Bon dimanche, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision. Doudou Montiri est au micro, Moron Djambé à la réalisation. Là, je vois deux exploitants à la télé. Donc, Bruno Nzinga et Demersi Kifou. Deux exploitants à la radio. Iben Kanyama et notre très cher Junior Kassanda. Donc, 4 exploitants pour une émission. Et la réalisation assurée par Moron Djambé. Donc, le travail sera fait comme il faut. Donc, vous aurez vraiment un travail de qualité parce que l'équipe est au grand complet. Merci beaucoup à Jacques Rondengabazou à la régie d'antenne. Et j'ose croire que notre très cher Pamela Ladj, et ma très chère Pamela Ladj, notre cancer depuis Paris, en train de nous suivre avec son mari, Monsieur Raoul, depuis Paris. Coup de chapeau et confinez-vous comme il faut, hein, parce qu'il faut nécessairement éviter cette contamination. Nous n'oublions pas aussi maman Marie-Josée Mafuta depuis la Belgique et Freddy Montiri depuis les États-Unis. Donc respectez les règles, les gestes barrières pour ne pas être contaminé. Alors nous allons tout au long de cette émission d'abord recevoir un homme de Dieu, un artiste. Il est aussi en même temps prophète. Israël Papi, bonjour. Bonjour Papa Doudou. Vous allez bien? Très bien, fort. Prophète Papi Israël Azoya, régulièrement l'émission Papa Doudou Montiri, Ezani Nderini. À titre de rappel, Ezan la seule Nzambe, Baobanga Corona, on a non, franchement. Lui, à Monica, ceux qui a eu l'émission, a bien comme contaminé. Donc, baïke, attaque autour désinfecté le micro, mingi penza baïko banga. Non. Bah, au bazar, actif. N'habitez, hein? Question de Batuningango. Bah, ça, on a moussou bazoya te, au baïbe la rapenzami. Papa Doudou, il y a des choses d'avant, on a pris son beauté. Oui. Et puis, on a pris son beauté, on a pris son beauté, on a pris son beauté. On a vision de Dieu, on a poto, tout comme à Kinshasa. On a pris son beauté, on a pris son beauté. Na pisi pepote na ba tunyoso yo bachaka ngonga na bango malamu pona kolanda kabiso chaque fois to de kaka na mutuno tuni koyana nga mikolo nyonso katinesika o Papa Doudou ilo ba dibuso d'abord bolingo na ona kuti bolingo na kuti pa na yo katinesika o et à part bolingo na lisusu na zolo ba toujours que tant o ya confinement tant ya coronavirus nde temps za mapisa nga mission pona salela e donc za mapisa ki mission Nathan, il y a coronavirus pour au salilaye. Donc, Nzambeza, attends, makambu, n'endenge na Nzambeza, maïle na bison de bozo ba, et pas Nzambe bozo, Nzambe maïle pas bateau. Évitez, quand le temps de coronavirus, et à bateau confiné, et réglisse les alités, dès le temps de sur mission, n'endenge. Kasi ndenge batebe balandi binga déjà na ba mission ebele na yo expliquer déjà makamba ils a toujours rappel pour na bato balanda biso na bamboka mususu pour na boss lutumba kuna na chez les boss qui mwenza non franchement boss lutumba courage hein monsieur bienvenue en Simana courage boss akama kasi oui dana bana loba pona atidi rappel ndengo lobi mission zamba pesi ngai atanga mo pe na koikokoka yango te. Et la facilité, talaka na moment ya passe, moment ya ba bitumba makasi, mais amale bien yo bima kende chaîne otea. Nazo rappeler que na loba ki bien, na tikala ko yemba te. Ma première fois de chanter, ezaka nzembo corona. On a embelli nzambe po corona na mboka Congo et détruire te mboka na biso. Et puis pe nzamba telemisinga pona te ba na nzambe, balongola kobanga, balongola kolenga, ba ke coronavirus eza maladie ya muke. Liboso na nzambe pe maladie wana elegite maîtrise à Christ yango ndo zomona comme preuve ya nzamba tindi ngai nde omoni nzembo yango esimbi partout bakomi koluka yango partout bakomi kobengisa biso na ba émission yango zomona vraiment que c'est ça. Donc nzamba ponyo kaka na tango ya coronavirus yo po na contribution na yo Papa Doudou musala nzambe akozala te abenga biso kaza na mission te zomona te makoki ya kobikisa coronavirus oza nango na losambo makoki ya kobikisa coronavirus oza nango pe onction epesamela biso nyonso bakristo depuis bandemeli Yesu depuis Golgotha obikisi comme sauveur Seigneur aussi ezaka nga naza na ngonga moko te
yo pe ozana yango katina Yesu maman azolanda ngaza nango katina Yesu Kaka mwa boyembe ça. papa azolanda katina Yesu. Cela veut dire que Bible ezoloba boye na Marc 16:17 voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La Bible dit à mon nom ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Oui. Est-ce que je comprends? Les malades seront guéris. Ça c'est la parole du Seigneur. Oui. Seront guéris. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Maladie wana papa. Et le bi ezangi kotanga corona te. Maladie nyonso sida, corona, Ebola. Tu comprends? Ezanga coronavirus te. Yaona zoloba ke makoki wana papa dudu mutuno kitoko. Epesa meli mo Kristo nyonso. Yaona zomona biso ba mususu ndebo tona biso tona me ba mususu ba za confiné. Yo za confiné te. Olibi olobelika moko awa. Yakete ata tout défecté micro mais ba tozo banga. Siko to banga maladie pourquoi? Parce que biso moko nzama biso pouvoir. Et puis Bible ezolo ba boko tambola likolo ya banyoka, puis likolo ya ba scorpion. Nyoka ngo azala ka Satan. Na kati ya Apocalypse tupazo benga na kombo ya serpent ancien. Siko za malito tambola likolo ya serpent ancien wa mutu ya kala. Biso to tambola likolo na ikati na Yesu. Tampe to tambola likolo na ye. Ya wana pisi pe révélation ne Bible ezolo ba ke talon ya mwasi ko nyata nyoka wana. Mwasa ngo za église. Est-ce que papa révélation papa? Moi ça dans l'église. Très bien. Si l'église c'est la force du colo ya maladie. Même l'église yango siko ezako sambela te. À part de tout message église, je crois que konzinangai basi ba yoki otolobaki. Omani mukolo bolobaka mingi te. Ata papa na ndako siko songa papa loko, oko forcer papa te. Pour ça papa wa botaki yo. Ba konza biso mboka basi ba yoki nyonso sengaki. Ozomo siko bango pe bazo analyser. Kuna to kompene langa. Ilanga pe malili wana zuzu. Nini lisusu? Malili kasi yango belingaka malili te ye corona ngo. Ah oui, ça c'est au moins to ko sa confusion te na batu ya science, na biso batu ba chrétien. Pour na chrétien ilanga to ilanga te. Yesu Bible ezolo ba d'abord na mukanda ya psaume que biso ba oyo toza na kati na Yesu wana. Toza lokola yokasko, toza lokola nzete. Oyo elonama pembeni ya mai. Balobi ezala na tango mbula. Ezala na tango ya ilanga. Yozo pisaka mbuma. Nazo palusa sikona koto ya corona. Biso ba chrétien. Otoza penda lokola kati na Yesu. Oyo Yesu abikola, abikisa, akangola. Nekulusu. Ezala elanga. Ezala elanga te. Ezala malati moko ko bateke lokola elangeye ya ngundu ekolia biso. Biloko na ba minede bazolo wana. Babangisa bana nzambe te. Ndi angoto moni mission na osala yango wana. Babangisa bana nzambe te. Mutu azobikisa corona ezali Yesu. Ezali nzambe. Nzambe wana nde akela ba saison wana. Akela saison ezali loko papa nzambe asala pour énuire peuple na yete. Mais au contraire kaka biso ba peuple nde tozolinga kuyeba nzambe wana. To ebike un jour na fandi na télé nazolanda magicien moko azaki na télé wana. Azoloba ke ba chrétien biso ba magicien to yebi makasi ya Yesu na bino wana. Mais bino moko bozoyeba ka makasi ya Yesu na bino te. Si vous comprenez? Pour nani? Kasi na lobaka papa Doudou que la bénédiction c'est la compréhension. La bénédiction c'est la compréhension. Ndenge moko pe lobiko ou bien kobika na coronavirus c'est la compréhension. Ce que vous comprenez que na ilanga nde yaka makasi. Akoye pa na yote. Ce qu'on a comprendre que ezala ilanga te corona zaka makasi te. Et pas na akoleka te. Maintenant c'est ça la foi. On doit vivre par la foi et non pas par les ondits des gens. Corona ngozo biso batu basali ba test wana tili loba koki ko bimiseli biso kisite ba okanga monoko te. Voilà. Alors yango yaki na contribution na yo yembo moko oyo yembaki et batu bako lemba ko kango te pour ils ont ba message belé mais mon keka yo bimisi mingi zo bimisa na ba émission ceux qui penza moto ya mbio ala ko yebisa yo ko pousser bimisa maloba na belé. Vous avez l'album où vous allez kobongisa, on peut ça qui titre l'autre fois, on va rappeler bah il avait parlé sur le remède. Remède sur le plan politique, remède sur le plan religieux, remède sur le plan familial, remède sur quel plan? Makamonios, ils ont la solution dans l'Oembo, album Oromisa. Quand on parle du remède, cela veut dire que tout si to suki, tout si to komina suka, tout si to zangi solution, il faut. Et ça, le connaît, là quelque part.
ekimelo na biso eza nde Yesu Masia, eza nde Nzambe. Ezokadre kana bateme na nga napesaka un retour à l'éternel. Mettre Dieu dans les événements. Wana eza bateme soko yoki yango ebike wana eza pasteur Israël Pape Tumba. Mettre Dieu dans les événements. Même déjà na biso Jean-Jacques Mamba azo na biso na Sultani kuna na résidence surveillée. Rappelez na koma na kipe candidat en 2018 un candidat. Donc celui na Zwaki na exercice na ngai ya mosala na nga comme parlementaire un mandat baké na ngai à 6 heures na évité yango to sengi na président de la République ata la président makambo malamu mingi na fungoli prêche na okangambango pamba te histoire de droit yenda mutu azali initiateur nango po ete ba induire mokonzi na RRT. Donc il faut nécessairement le président de la République ata la penza état de droit ndenge ya lingeza lela ba dongolo miso ba induire yena RRT pona kulinga unaoki nini ya faut que nini c'est nini nango zani oya sali pétition et salamaki moto so ataki signature na yete ba chena ya chelie tout ça mais motango ba to ba ikela di ba ebiki ya chakiango mais motango ya wangadi on a évité justice soit faite. Espérons que makamama so ngoleka na kimia to sengi na DG Jean-Jacques Mamba isika zali azala kaka na makasi pambate nzela oya poni ezali kolobela peuple et alembate azala kaka makasi na mama na bana na bisika bali ko kolanda biso bazala kaka na makasi pambate nzela ya vérité nzela ya facilité dans mon tolingi vérité il faut piquer. Alors tokena to kango mbo wana mokonzi mboka pesa ki mboka na Nzambe isaka ko esengo omona kopesa mboka na Nzambe mais tango pesi mboka na Nzambe il faut nécessairement pe kolanda ba principe oyo Nzambe alingaka pona mboka matena zote mikolo na Facebook nanga direct yango wana je passe sur les institutions divines. Marc 1, les principes de Dieu. C'est les principes de Dieu, entre autres, ils sont basés sur l'autel. Il n'y a pas de pluie sans autel. Il n'y a pas d'autel sans offrande. Et quel type d'offrande? Une offrande de valeur. D'abord, quand on a fait cette offrande-là, c'est déjà offrir le pays à Dieu. Dieu est très content. Si Manayango, il y a une pluie qui doit tomber. Quand on parle de la pluie scientifiquement, ils ont boula matanga, ils ont matanikolo, mais quand on parle de la pluie dans la souffrance de la bénédiction, ils allient vraiment que Dieu bénit les pays. En Exode 23, 25, si je ne me trompe pas, Bible est sur le banni. Vous me servirez. Et moi, je ferai quoi? Je vous guérirai. Hein? Vous me servirez et moi, je guérirai votre nation de maladies. C'est ce qu'on comprend. Déjà, quand on a mboka nzambe ezali kozwa bokano, kozwa décision pe engagement ya kondima kosalela nzambe. Nzambe sko lugo to spécie mboka et que tondimi parce que eloko nzambe asalaki papa dudu ezo compter makasi. Ezo compter makasi muto kolongola yango azate. Parce que c'est qui est dans mboka nzambe. Yango mo nazo biso que jugement ya nzambe na Congo déjà ezali. Ils ont Dieu est au contrôle. Makambu tout oyo ezo salema na mboka ya malamu na ya mabe. Batu tout o bazo salela batu na mboka mabe na bolam. Dieu est au contrôle. Très bien. Alors on va faire quoi? Tout tika tango na bayiki balanda lo mboyo et to pesi mbote mingi na son excellence Florent Chiba depuis Brazzaville. Son excellence Florent Chiba motomoro très social. Alita Chamala. To pesi mbote ici que vous alliez. Alita Chamala. Il pas trop social. Donc ba kombona na tangi za kami balé pour tanga yo za social. Na tango yo pona bato ba yiki bana problème. Alors justice ça musa nango na bosembo nyonso pour état de droit za la penza et ya malobaka raté et za la penza mise en application. Suivant. Moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République,
je dédie solennellement en ce jour la République démocratique du Congo entre tes mains, ô Éternel notre Dieu. Ndila 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 na Congo nazolela mokili ezokufa korona ezoboma mianda katonda banto yantonda tontodi waningala la munda oh mianda nzambiwa maladie ya corona eningisi mokili tout le monde est paralysé kisi ezalité oh baba shuka tena kazi yako baba mumakabila yote. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et si c'est détourné de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui voit le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint au nom de Jésus. Na Congo to Sambelaka. Où sont les hommes de Dieu? Où sont les prophètes des nations? Où sont les enfants de Dieu? Où est l'église de Christ? Awa na Congo to, nous disons awa na Congo te, coronavirus awa na Congo te, pandémie awa na Congo te. Où est le Dieu d'alliance? Na Congo te, Congo te, wapi onzambe ya bomoi na ngai, taleli na mitema nzambe ya kosalela bana na Congo te. Bato bakomi okufa lokola bati na mokili mobimba nzambe yaka nano Yesu. Pasteur Israël Patrick Tomba, je dis merci au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir donné d'avance le Congo dans les mains de Dieu. Sinon, ça serait une catastrophe au Congo. Congolais, mettons Dieu dans les événements. Aleki bashino ikisa abikisa
bikisa lelo batoka bonso babani bikwanga nyatu ya kwanga ni bikisa bikisa maraje abikisa Yesu abikisa baba abikisa abikisa moyo wa kutenda nenda wapamila mukati kubantu nzambe ai tasango yetelemi l'église ezosambela te Yesu sovandeli wapi bukonzi lelo nasala kona bigisi bazobomi bana nayo basi yakindoki nzambe Oh, mbango qui me répond. mbango otuninga lelo so 10e émission Namoni mbango lelo. omoni na kati ya clip wana Oui. tangu problème ina kati ya mboka azoka mulimi na émission na yo omoni tango problème ina mboka soko talibia na kati ya clip wana Oui. torati ba veste te toke na kati ya ba ville te No ba drapeau. tozaka na biloko mibale zamba na drapeau ya mboka foto moko tolati veste wana ezaka mpona kobimisa mpe kokende koluka nzambe Na zamba. sikoyo ntango nzambe apesi réponse kolo biyano nzambe ya arataka te nzambe vision de dieu ntango apesi biyano nazo siko mbangu nayebisa peuple ya congo ke coronavirus na congo ekokota te ekoboma te ekosala makambo esali na libanda te wana nzoya na esengo ya réponse ya nzambe ocomprendre par rapport ya kotatola foi par rapport à la mission nzambe apesi nga Donc c'est la joie, c'est déjà la fête. la joie, la fête est venue donner l'information. Yango moni mbango tuni wana. Oui. Nazo préparé et puis nazo lancer message na ba konzi ya mboka o ba dolanda biso pe na ba to ba pambama na mboka o après parce de confinement kana mingi zoyat. Oui. Parce déjà bazo traiter coup de chapeau na ba konzi to sambela pona bango. Je sais bien que Karamingi après le confinement papa Doudou au produit ça va te mêler. Oui. Dans la posa, to louer Nzambe, to tato la Nzambe dans tous les 24 communes. Donc 24 communes où l'ingo beta concert. On beta concert dans 24 communes après le confinement. Mais na ba moni. Car corona, pour corona c'est ici. To bika déjà. Si to biki, ou na sango kimimbango, c'est la joie, c'est la fête. Corona na Congo, pas question. Si vous beta la bango banzembo. Papa Love va se cailler bisca fan. Papa Love, la personne beau te faire Love. Maestro. Mais puis album comme on remède, n'enga na ganze momo corona. La contribution. Na beta ko faut passer à capé, na ba à capé la msusu. Ah oui, ça c'est bien, pour que madame balé. Et Misat. Oh molukia makambo. Mais on doit bien faire Love hein. Papa Love, ya kana. Là compte ça pour. Ya kana. Le pour mon le test. Ya kana. On fait un concert, on met la mission Zembo. Faut que Montakoya a coupé sa à part de deux luka makambo. Ma bonzana na concert, mais quand même mayo capé makambo malamu. Donc Moro Njambe frère Love à Koti oui, frère Love na Kitiawa. Bande ko ndenge mabete toza na artiste oyo bayebi koyemba, oyo bayebi kosala mosala. Alors tu l'as pensé, Hermoto mettre bango à l'épreuve, hein, dans des mabete pour être bien autant que na concert boy baké, boya ko kumisa kolo na ba artiste musicien o ba yebi koyemba. O baza penza na onzambe, loko nzambe kati na bango. Alors ce qu'on va tinda testo, ko benga na otindi testo na 089 61 52 634 089 61 52 634. Alors malobombo kabino Moro Njambe et là, avant goût, il y a 24 communes au tourné frère Papi Israël après des confinements. Robert en a 24 communes. Avant goût, il y a Denzembo, Totoa, na frère Love, tout le monde qui fait un clip, tout le monde le Mabiso. Il y a qui fait quand même na présenter Love, Azamon na église, et puis nazo talisaye quand même liboso moni, so izamba to tombola yo, Oui. Kobosa na te bato pe bazo tombola yo. Très bien. Bato pe nzamba bazo utiliser pour bazala
bazala ba nde nazali awa eza na bamolonja mpe eza na babwino nzinga eza na ba omona kata nzembo wana Isaka Nyama na Jinoka Sanga na bise na imbaki te surtout na musique vocale et musique wandenga boss via ngakaba libanga wandenga boss musique instrumentale en tout cas pour l'homme de sali arrangement Charles na nyonso ndenga zawa. OK, il y a un arrangement. Oui, c'est lui qui a fait les arrangements. Arrangeur de son. Très bien. Coup de chapeau. Alors on y va. OK. Déjà arrangeur de son zawana DA directeur artistique. Oh molukia makambo. Molongia makambo. Molongia makambo. Molukia makambo. Molukia makambo. Molongia makambo. Molongia makambo. Molukia makambo. Asali mokili. Elukelie makambo. Alongi makambo. Abongisi mokili. Asali mokili. Elukelie makambo. Alongi makambo. Abongisi mokili. Qu'est-ce que tu traînes Nzembo? Yawe telema. Yawe telema. Ça y est. On dit molimo ya okati. On comprend? Ah bon? Vous nous dites la son, nous qui bien. Vous appelez à oreille mo développer musical. On comprend? Biloko on a beta les aba révélation. Il faut qu'on expliquer yo. Très bien. Pour comprendre. Asali mokili aluki makambo. So ça la ngote. Malaka mo so exact. Non, mo lobi dans la classe. Na uchana kati. Dans la classe. Bien que ça soit révélation spirituelle divine ou quoi, mais biso na classe d'environnement tout tanga. On appelle licencié en environnement. Oh mi ba. Félicitations. La nature, sans l'intervention de l'homme, tout était en équilibre. Nous avons basé sur l'équilibre. Quand l'homme est venu, il sous un déséquilibre. Mais par exemple, quand on a un déséquilibre, nous avons basé la tête. Donc, comme il y a un déséquilibre, pour la libérer. Il y a beaucoup de politique, il y a reboisement, il y a déboisement sans reboisement. Il y a l'industrialisation, pollution. Il y a un déséquilibre dans le monde. Il y a un déséquilibre dans le monde. Peut-être que tu as un déséquilibre. On comprend. C'est là qui toque, qui toque, mais mon taille pour bébé. Tant yo tangaki na zaki na yo. Mais on a un environnement, on a yembi et peso d'abord inspiration de la classe au tanga. Na classe on attend. Oh molukia makambo. Molukia makambo. Molongia makambo. Molongia makambo. Molongia makambo. Molongia makambo. Molukia makambo. Aluki makambo. Asali mokili. Asali. Elukelie makambo. Oh yes. Alongi makambo. Abongisi mokili. Oya simbanga. Oya simbanga, oya simbanga makoki kobotolanga te. Oya simbanga, oya simbanga, oya simbanga makoki kobotolanga te. Oya simba, oya simbanga, asimba ndudu oya simbanga. Oya simbanga makoki kobotolanga te. Asimba moka Kongo. Oya simbanga, Félix Antoine oya simbanga. Aportise nyonso makoki kobotolanga. Oya simba mbongo na yo, simba yango. Oya simba yango bakongi kobotolanga te. Oyango telema, hey yango telema. Oyango yo telema, Yawe telema. Yesu lelo telema, alelo telema. Alelo telema, Yawe telema. Yesu lelo telema, alelo telema. Alelo telema, Yawe telema. Bukola bwachilumba, bukola bwachilumba, bukola bwachilumba, bukola bwachilumba, bukola bujaja makwa, bukola bujaja makwa, bukola bujaja makwa, bukola bujaja makwa. Kedika panga wani, kedika panga wani, kedika panga wani, kedika panga wani. Otale bitumba bitumba to bunda bunda, na biso moko tolonga yango te dudu. Telema banguna pe bitumba ya Kongo bitumba to bunda bunda na biso moko tolongi yango te. Ewe telema yango ne yango yo telema. Yesu ne mission telema na moya lelo telema. Oya na ba oyo bakangi na prison telema. Na ete surveillance telema. Zambo yo telema. Yahweh, tokende pa
ya nani totuna na nani oyo tozangi intervention telema yawe telema. Ah, ça c'est très bien. Moi, quand je dis, vous avez vu que vous avez dit, vous avez dit, album remède. Coup de chapeau, vous avez dit, Congo, na ba Zambien, pe ba hôtel, mais la vie sur le monde, franchement. Ba Zambien, invité. Ba Zambien. Hein? Ah non, franchement. Vous avez dit, Congo, nous avons dit, télé. Zambie. On a beaucoup de les camions chapeau. Vous avez pas les congés. Franchement. Na okota na bo nazonga donc nzambe atelema bitumba Congo. Mais non, ils ont kati, ils ont monté forcé té. Il faut ainsi nzambe pesi. Apata toza etaba konjina ya mboka batele bisanzamba. So izamba telemite na Congo papa Dudu. Ah, Congo ça passe. Bah pas de problème, na c'est l'émission lomi na WMSA TV. Bah tu ça ba appel bazo benga. Papa mo bazo benga na tonga le papa na ndakyo lobi. Naza aveugle. Avec les mananga c'est déjà 1 mois. Naza zana mutute oya ko zoanga ke akomisa isika yo zali. Sikonga naza nani? Soki zamba telemite papa o. Ba o bazo za na moment o. Basana ya kolia te. Basana ya komela te. Confinement oyo bobo banako kende zandu na vidi wana bake kuteka kaka moi eloko moko na kwempo alia normal bazoli andengene confinement peut se continuer nzambe soka telemite na likambo ya mama wazolanda ngai nzambe soka telemite kamba papa wazolanda ngai dudu ndemo fandi wana na mutema na yo soka bazwi mutu na yo bapesi ngai na koboya yango pour ma cambo aux anango charge qui n'a pas de problème alors concert on a ma coquine vous avez kosenga parce que 24 communes ils ont facilité il faut payer ma coquille il faut ma coquille na habité so pesambela Nathalie ici volonté nanga na mboka Congo. On a après déconfinement. Après déconfinement, il faut to kumisa nzambe. Bible les autres, n'a pas de révélation pourquoi. Ozomona ke maladie ya confinement, maladie ya pandémie ya corona oyo, ils ont maladie moko ya Satan. Et une mission ya Satan, ya ko faire taire. Ah bon? Oh, ko faire taire louange na nzambe. C'est ça comprendre nga. Oh, qu'on fait tel loin, on a n'engagé, on dit pas bilogo. Oui. Ne peut pas boire. Pas quand pas bilo à ta bête sur le. Côté athée. Quand même on a d'ailleurs. Église des athées. Où? On doit comprendre. Bilogo yo initiation bilogo e bani na Congo te. Et où tu musika. Parce que eux en mon kozolo na miso. Na do biso ma molimo. Na tangande, elo ko kangi okono bandenge ni. Côté athée. Côté athée, ya église kangami. Est-ce que kanganza monoko? Yo nani kanganza monoko? Zambe motema nde lobaka. Makamunza bianonza malobaka. E utaka na monoko te, utaka na motema. Ya komoni na kati ya temple, moso bazobenga ane. Bible zo monoko e kaukaki. Malobe silaki. Mais zamba yukaki ne. Malobe ya motema. Tu comprends? Très bien. Na baka lobe dikamu pona journée louange po na ba tu comprendre que il faut pas soutenir yango. Pour ngai na lakisi de quoi je suis capable. Na nzambe nanga. OK. Il m'a donné la mission, j'ai fait. Maintenant o eza ko senga na do senga. Hein? Tu traînes à 3 minutes. Ba senga na ba autorité tout comme bato yo nzamba pambola na mboka na biso ba aider biso. Tourner la 24 communes. Donc tourner à 24 communes avec le pasteur Papi Israël. Okay. Alors vous avez un contact non nini ceux qui perdent ba ko benga yo. Avant d'appeler ce contact wana. Nazo pesa révélation. Bible les autres dans Psalm 150 verset 6 que tout ce qui respire fasse quoi? Loue l'Éternel. Loue l'Éternel. Si vous corona tango aye azo simani na bombo ya moto. Aboy louange. Souffle. Souffle. On a souffle ndeni neza. Respiration. Des respirations, pema wana. O Bible les autres ba oyo no so pema sane. Yesu kwa attaquant. Si ko na ko attaquer. O nzambata na posa pema esala. Respiration ezala malampo muto akumisa nzambo akelaki. Nzambo pasala ye. Siko démon ayepo a étouffé louange nza.
yango nazosenga bato bazolanda nga numéro na ngai ezali 069 659 069 659. Après déconfinement toza na posa to tourner 24 communes koyemba nzambe mapanga na yembela nzambe te na badudu ngana yembela nzambe te une mission izeli papitumba ayemba kanzambe comprendre nga bien na yembela nzambe te vous allez prophète na yemba kande nzambe oyembela nzambe te moyemba nzambe ngana yemba kande nzambe on comprend obaki nzambe mibale olobi 3 minutes sikoto ça te pese ya to suki sane na nzimbo ya wana poto kabona na ba frère na biso bazali pewa na ebité aux ba remerciement ou bien frère na biso pe love le pas le bon moment OK na ebité frère love ya yemba nzambe te na yemba kande nzambe Dieu pose un artiste musicien nuance qu'est-ce qu'il veut dire par là pour au travail en tant que directeur artistique ni nous remarquer et pas naïe comme ma qualité parce que anti mususu mutako sala nga boye na studio nzembo a comment quitter. Bon merci merci papa Doudou. Il y a malam pas pasteur ezali les taux de l'onction voilà. Les taux de l'onction. Voilà, naza vraiment technicien, je fais l'INA. Nasa li écriture musicale, je sais écrire vraiment une chanson. Et panangai na benganaka qui que ce soit ou sa musique à ma bé. Mais pas pasteur, il a les taux de l'onction qui m'a attiré auprès de lui. D'abord, on a besoin d'offrir la guérison et la prière. Ce qui m'a fait attacher, pas naï. Bandeko baebingai frère Love naza kaka arranger ya papa te naza arranger ya batebele presque maman nana lukezu c'est belé donc j'ai travaillé avec beaucoup de gens alors et pas papa donc il est pas naza mwana donc il y a nakolo bakute ke naza arranger nae naza mwana nae donc c'est le taux de l'onction et celle qui naza la pembe nae et puis la musique ils obima pe pas nae. Et j'essaie aussi de mettre seulement juste une petite chose donc c'est un peu ça. Très bien. Merci beaucoup. Alors, papa, pour nous ça, remerciement, pour nous ça, il y a Nzambe, pour vous mettre la mission à tourner à 24 communes au Zobonsi. Il y a un remerciement na bakonzamboka pour bazana kati ya ko batela biso apa nzamba likolo bangonde bazosonga pe biso et puis pe bazana kati ya kokanisa malamu pona kofongolela biso église. Je sais bien que ekosimba na yango et ça eza pona lokumu na nzambe ba merci na ngana tope c'est pas na papa Doudou kobosa na te likambo ya 24 communes tourner à 24 communes quand tu sais ça tu 24 communes ko lukasko esika moko biso tu nazolo ba eza louange ya Congo mission dans ma pesinga ya Congo pona corona nzamba longi corona batu bakangamaki na bombu ya corona babimi sikoto bimi biso nyonso po Congo bibapoto louer nzambe nde musala yango wana nasengi lisungi ya butu tu akoki kopesa biso sale kozwa engagement wana na commune na ye mie kozwa engagement wana na kotia biso ata na stade ata na sale na bino wana bolo ya sher wana ya showbiz tokoleka mpona lokumu ya nzambe bato bazwa showbiz wana babeta miziki ya mokili tokobetela mpe nzambe toluwe nzambe oyo abombi biso ebele bakufi na ta ya corona biso tozalaka na envie. Donc après des confinements, vous allez tourner à 24 communes pour rendre gloire à l'éternel des armées. Merci na bana nga vision de Dieu. O balanda nga na poto pe na Kinshasa. Merci na badeko nyonso ba bipesa ka chaque fois dans les émissions na ba que ce soit chaîne ni bazo se donner pour balanda biso. En tout cas na deux pesa ngo merci pe merci na ba technicien na biso ba sala ka kenzembo wana le kaka. Yango vraiment Zambonga na salelaka apambola bango nyonso vraiment ekozala malamu mingi. Très bien, donc babengo na 0 9 6 fois. Ça veut dire 0 9 9 9 9 9 9 nasuka 600 50 9. Voilà. Alors tout ce qui ça na appelle à nzé moment on a qu'à remettre pour tout carbonate à maman la biso Claudine Limon là. Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, 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 oh belela Yahweh, 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 komi sanzambo yo Yahweh, 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 oh Zamba papier, Yahweh.
o nanu nayembi te papa nanga nakoyemba ngai nanu nabondeli te kolo nanga nakobondela o Yawe Yawe o nanu nate ite Yawe nanga nakoteya o nanu nayembi te papa nanga o nakoyemba anu nabondeli te kolo nanga nakobondela o Yawe Yawe pesa makasi o Nzamboyo o pesanga makasi Yawe pesa makasi makasi nateya Yawe nanga pesanga makasi. Merci beaucoup, pasteur Papi Israël. Merci, prophète. Ma contribution. Merci, frère Love. Rendez-vous après le déconfinement, tournée à 24 communes. Bobenguié, dans le numéro APC 069, donc 99999 659 pour nous soutenir. Avec ta concert, un tour du côté de la régie pour toi, Bazaliawa, et pour continuer tranche Oyo pour votre plaisir. Et à vous, code mondial, ça l'a confiné. Tout le monde a maladie. On y va.